Ana Joyce asali show. Ana Joyce asali show. Ondenge babengaka concert. Concert ya munene bato bazalaki ebele. Ana Joyce a discriminé Bakongo. Bato a Mangala. Alobi mabe makasi. Et puis makambo ebandi lelo te. Makambo ebandi banda kala bana na biso bazokola bakoko na biso tokosuka boni. Tokosuka boni nyonso kofingaka Bakongo, nyonso ko discriminer Bakongo, oyo eza tribalisme, esengeli tribalisme esila toza bato a mutu moko, toluka nzambe Ana Joyce. Afingi Bakongo, bolanda ndenge auti kofinga, pe bokolanda ndenge akoloba, a minimiser Bakongo, a discriminer Bakongo, a lobby mabe pona Bakongo. Nazo tuna nanu, eske na mokili awa cimetière a bikolo ezalaka? Nazo tuna nanu na Ana Joyce angwa lobby Bakongo baza bato te. Nazo tuna, eske cimetière ya bikolo ezali? Me tolembi makambo oyo Ana Joyce. Ebandi lelo te. Bana na biso ba souffrir. Bana na biso. Na ba école so bakie na école kotanga. Oyaka kofinga bango balanga. Bakongo. No seke. Si tout tango wana mamalade wana bimaka ya makaku verde wana. Mwana nga souffrira. So ba moni kaka nko bana nga bazala bakombo mingi kaka bakombo balando. Bakongo ya basenga. Batalika wabi oyo mukongo abandi kofinga. Mais tolembi makambo mais jusqu'à quand ekosila? Jusqu'à quand ekosila makambo oyo? Kaka Bakongo. Ça dit Bakongo bazana étoile ya bien. Yango bozaka zua na bango. Até quando estamos cansados com essa porcaria de toda hora Bakongo? Estamos cansados. As crianças sofrem muito, as crianças naquela altura, naquele tempo aí, até hoje. Esse sofrimento sempre tá sempre. Por quê? Então, eu queria perguntar, os Bakongo não são pessoas? Os Bakongo não são as pessoas? Os Bakongo estudaram, os Bakongo têm dinheiro, os Bakongo vivem bem. Então, você tinha amiga no Congo. Quando você tá vendo que ele não se comporta, deixa ela. Não precisava ficar à frente do show, a falar essa porcaria. Uma mulher como você que estudar. Você é uma mulher bonita, uma mulher... Ainda eu considerava muito você. Eu gostava muito de você, agora não estou a gostar mais. Porque eu com essas coisas de falar, nunca te ouvi essas coisas. Você se comporta bem, porque se comportaste mal naquele dia, à frente do show, a falar essa porcaria. Tolandanano bandeko nanga, eza malamu te. Bakongo de banda makambo ya Bakongo soki kosula et puis liboso ya show Ana Joyce oyo eza kaka ebandeli sikoyo tokota siko bongo boyo kasiko ba detail ndenge ezali makambo oyo eza bien te Ana Joyce. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes malamu par la grâce de Dieu. Mbote nanga ekomela bino bisika bozali, so toko tozana tongo bonjour, tozana poka, tozana bonsoir. Mbote nanga ekoma pe na pesi, merci na batu nyonso oyo ba s'abonner, na bo bazo like, na ba oyo nyonso bazo tia ba commentaire, o bazo benganga, mais surtout nazo linga, bo benganga privé, so zana likambo. Chaka na commentaire, ngana koki ko répondre, mutu msupa koki komona pe a répondre yango. Nako sepela bongo, nako sepela pe kope. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes malamu par la grâce de Dieu. Mbote nanga ekomela bino bisika bozali, so toko tozana tongo bonjour, tozana poka, tozana bonsoir. Mbote nanga ekoma pe na pesi, merci na batu nyonso oyo ba s'abonner, na bo bazo like, na ba oyo nyonso bazo tia ba commentaire, o bazo benganga, mais surtout nazo linga bo benganga privé, so zana likambo
tiaka na commentaire nga nakoki korépondre mutu mosusu mpe akoki komona mpe arépondre yango. Nakosepela bongo, nakosepela mpe kopesa bato nyonso mbote oyo balandaka ngai, spécialement mbote na nga ekoma bisika Iget Lufwil azali na Istanbul na kati ya Turquie. En tout cas mbote na nga ekomela yo, nzambe apambola yo. Na mwana na ngai ya mwasi oyo aza na boutique alatisaka bato makasi, bilamba na ye erataka te, ndenge eza na ta numéro 72 ezali, numéro 42, numéro 150 za monene osala 500 kilo, ye bilamba wana azali nango, ezali Isabelle Fashion. Isabelle Fashion aza na kati ya Istanbul, aza na kati ya Turquie, alatisaka banda kolatisa banda kala. Mwana oyo eza don eza kati na ya kolatisa, ye pe alatisa ngai. So oza na posa kolata, bino ba pasteur bolingi kolata, ba mama, ma mariage, bana mike, ba fete yango ezoya, bo contacter Isabelle Fashion. Aza na kati ya Istanbul, elongo na libota na ye, nzamba pambola bino. Nakopesa pe mbote na ngai epai ya honorable Blaise Nzinga na kati ya Fidicide moyamba ya solo azoyemba, okomona bankake ya moto ezokweya na kati ya loyembo, ezokweya ezopanza. Aza moyembe ya solo tozozela nzembo na yo oyo danse oyo tokobina awa na décembre. Ezali to binela nzambe, nga na binela nzambe nakendaka hotel te, babar te, ba show te, biso to binela nzambe na biso. Tozozela nzembo wana Blaise Nzinga, nzambe apambola honorable na ngai, mon directeur, nabengaka yo mon directeur. Yango mbote na ngai lisusu ekokomela awa na kati ya Luanda epai ya mama Moindo, mwasi kitoko ya Moindo. Bozomona couleur lokola asokolaka na miliki na Jean Def. Ozotala penza couleur atoluki yango na pe ba américain komona ngo te. Azaka ye moko tai kitoko engambe ya mwasi mama Moindo na nga ya yo yango wana, nzambe apambola yo. Kaka na kati ya Luanda wana epai ya apôtre yango ya apôtre Junior Kasea ono onga na yebisaki bino bonzambe etonda mobali moko calme, soki azoleka na nzela yo moko ozomona bademo bazokima, c'est-à-dire atambolaka na nguya. Ebisika ozali, nzambe apambola yo, mbote na yo yango wana napesi yo na kati ya bengele esika libota na nga nyonso ezali, bana na nga nyonso famille Kangoni monde entier napesi bino mbote. Nake na Goma na kati ya église na biso ezali EPDF Fire City ezokamba na Jean Didier, nzambe apambola yo. Gentil musali na ye gentil azawana amani gentil, tozana Emmanuel bazana bango ebele, mama Tina na kati ya Uganda na Kampala, yepe mbote na yo yango oyo, nzambe apambola yo bino nyonso pe kaka na kati ya Goma epai ya papa Bouchir nakoki kobosana te, papa Bouchir nzambe apambola yo na ba prière na Kisasa epai ya prophète Michel Kilolo Mwanza. Ba prière na yo ekomi nzamba sali prophète des nations munoko alola, nzamba apambola bisika ozali, nzambe pe apambola mama Isabelle Malonga esika azali na kati ya États-Unis, nzambe apambola yo mama Isabelle nanga nabenga prophétesse Isa la bouche autorisée, ye ba autoriser penza ko prophétiser ba pekisa ete elongo na mama Clara, nzambe amona bino nyonso bisika bozali boza ebele, soki na bandi kopesa mbote moko tongo ekotana. En tout cas nzambe alola apambola bino nyonso, bato nyonso bayebi ngai. Tozokende na mutuya ndenge bouti koyoka na ebandeli, toza na likambo ya monene ekweli biso na kati ya Angola epai ya moyembi kombo na ye Ana Joyce. Ana Joyce auti koloba makambo ya malamu te, aza discrimine ba Congo. Bandeko na ngai na kati ya Angola soko oyoki babengi ba Congo, balanga, ba Zairens, basangisaka. Orke na kati ya Angola toza na ba Congo, ba propre Angolais mu Congo. C'est-à-dire baza na 3 provinces, bazui Ouij, bazui province ya Zaire, nde kote baza Congo ezali, na basoyo baye kozwa pe ya Kabinda.
Kabinda zoloba fioti toye na kati ya baza Congo bazoloba Kikongo Kisansala na bato ya Wish baloba. Não tem maior dificuldade a nível mundial do que amar Congo. Você diz A, eles entendem C. Não é B, é C. Eu tenho uma amiga, minha melhor amiga, eu tenho uma das minhas melhores amigas, estou a dizer. Uma das minhas melhores amigas é filha, o pai é do Wish, a mãe é de Kabinda, aquela moça. Eu não sei como é que ela é nossa amiga também. A pessoa explica uma coisa no grupo, no dia seguinte já não fala contigo, tu não sabes porquê, tens que ir no grupo e amar Congo a nível mundial, boa sorte. Mas eu vou cantar a música, que é que isso me pagaram, né? Stand-up comedy, fica para a próxima vez. E a família, após essas declarações de Ana Joyce, muita gente veio a público, né, a se sentir ofendido contra a mesma. Eu sou sulano, tá entendendo? Uns que estão a apoiar ela, supostamente são aqueles que, né, devem ser da etnia dela, né? Outros estão na maioria das pessoas estão a atacar a mesma. Eu, J Privado, no meu ponto de vista, falo aqui, mano. Quando uma pessoa vem a público, né, em Angola, vem a público fazer comentário desse gênero, né, preconceituosos, tribalista, não é porque tá a brincar. Bandeko nangai ponanga na koki kolo. Bandeko nangai ponanga na koki kolobeza tribalisme. Ponangai, dès na salle analyse nanga va na répondre à tribalisme. Aza na tribalisme moko ya makasi. Yoka ndenge azoloba liboso azoloba boyi. Alobi eza na difficulté moko munene awa na mokili ke olingana na Mukongo. Entre parenthèses muto mangala. Olingana na Mukongo. Po bakongo wana bazalaka soko yebisi ye A kuna na salle na show bato ba crier B ya lobi te C, c'est-à-dire Mukongo soko yebisi ye likambo ya A ye abalusi ekomi C. Baza bato moko bazaka compliqué makasi ba Congo. Alibi a comprendre ka makambo yo te. Alobi boza na muninga na ye moko ya kala, muninga na ye penda proche aza Mukongo. Mukongo wana bazaka na ba groupe na bango ya ba WhatsApp bino mo boyebi ndenge ba groupe ekoma ebele. Muninga na ye wana azalaka soki Ana Joyce ayebisi likambo bi ba sololi na groupe bo mona kaka silikeli bango dans le vide. A compliqué makambo asiliki ba komi koluka ke na ba groupe il faut ba kende koluka ye bisika azali po ba yeba eloko nini asiliki. Yango alobi ba Congo penza baza bato ko vivre na bango te. Aye koloba boye. Kolinga Mukongo na niveau OK. Niveau ya mokili mobimba. Kolinga Mukongo eza pasi mingi foza kana chance. Asengi kaka chance ezala kaka. Ole aloba te ezala ta grâce. Ya lobi chance. Po eba ke moto mokili oya yebi bonzambe te oya yebi bonzambe oloba chance te oya yebi ki nzambe existaka toza na temps ya grâce aloba ke eza grâce ndebo ya uti koloba bato baseki bandeko nanga botala kaka mwana mwasi oyo eza mbala liboso te nga na vandi mingi kuna na boti bana nga presque belebele kuna mbula mingi pas mais 20 ans plus naki kotanga bambula te mbula mingi yango moni na tangi kuna pe nalobaka portike mingi mwana mwasi oyo eza lelo te azalaka boye meme ata na se na mona pe basho na ye mosusu babiloko mosusu alobaka yoka onga naza ya mboka fulani yo za mboka nini mpo ani bato balinga kotuna boye olinga koyeba nini nga kutu nalobaka naza na nga mokristo naza mu yesu naza mwana nzambe ye azalaka na bizale wana kotuna nga naza moto aboye ozali na biloko eza nini. Omoni bato batamblaka na tribalisme, omoni bato balandaka ba politique ba politicien basi babatama na kati ya miziki bango wana. Ba biloko eza ba biloko moko ya kala ya ba politicien esi eleka kala biloko wana eza kolandaka te yango ezobebisaka mboka. Makambo ya tribalisme ezobebisa mboka. Mais sikoyo na kotia mwa extrait muke bakoloba ngo na portugais ndenge journaliste wana tiaki eza analyse ya batu mibale. Tolanda mwa muke bongo nde na chela bino.
bolanda bien baanalyse ndenge basali mpo nga deja nasi na misaleli ke mwasi wana aza na tribalisme makasi mais abosana te ke ko tribalisme eza malamu te totambolaka bamboka différent tokenda bamboka mosusu okuti ndeko na yo te moto ayambi eza ekolo mosusu tonga ndenge natambola mingi okeka mboka bo bayambi yo eza bongo eza mba liboso te banda kaka toloba makambo oyo ebanda lelo te banda bible na genèse te toyei kokoma na apocalypse bato babandi okende kaka bapaya baabrahamu nyonso wana bakenda mboka mopaya bajakobo wana nyonso wana bakenda mboka mopaya josé akende kodirige na mboka mopaya eza makambo ya kokamwa te ye moko jésus babengi nzambe oyo aza nzambe oyo aza mokonzi nanga mpe mobikisi si bakende komi refuse na mama na ye na kati ya Egypte sazaki mboka mopaya akende komi refuse kuna makambo ya tribalisme oyo te na baracisme tout ça eza malamu te biloko wana eza pasi mingi bon tolanda nano aqui o Mponda, o presidente do Muni, né, veio aqui a público dizendo que comentando a situação, não entendem, o Bakongo não entendem, eles falam A, eles entendem C, nem o B, isso mesmo disse? Como foi possível os Bakongos em 1482 conseguiram entender Diogo Cão e a sua caravana e permitiram que estes pudessem visitar outras terras para hoje o resto do território nacional falasse português? Né? Já imaginaram que todos os navegadores fossem mortos em Baza-Congo pela ordem de Nzingankuvu, que neste país chamado Angola falaria português? Como pode alguém generalizar uma situação pessoal a todo um povo? Eu fui ver na lista dos meus pecados, não encontrei um recorde de eu ter tido uma namorada de nome Ana Joyce. Então, como ela tem a ousadia de misturar todos nós deste jeito? São estas coisas que deveriam preocupar a muitos angolanos, pois fingimos que tudo está bem, esquecemos que recebemos uma educação de quase meio século de um governo que implantou-se na base da divisão, discriminação, imputação da história de grandes povos que compõem o mosaico do povo angolano. As coisas não estão como deviam estar, mas infelizmente meia volta, saco no ar. Porque viva a África e falar da colonização que muitos nelas viveram, ou que muitos nem viveram. Temos assuntos graves a tratar a nível nacional no âmbito social, mas esquivam os assuntos e vão acabar a raiva em pessoas que já nem dirigem Angola há mais de 47 anos. Pese a todos os bacongos, homens e mulheres, jovens e velhos, que não é preciso cancelar a Ana Joyce. Ela tem linda voz, precisamos ouvir vozes como a dela e a soar nessa terra federada de povos e diferentes culturas. O ódio e o cancelamento não é cultura de gente nobre. Vocês devem mostrar a grandeza de ser um povo digno, inteligente, decidido e educado. O mundo de hoje está perdido. Vocês não devem enquadrar-se na visão atual da sociedade. Nós temos uma cultura, temos uma história, temos uma das línguas mais antigas, temos ancestrais. Uma das pessoas que apoia as declarações, né, da Ana Joyce vem a público dizendo o seguinte: Bakongo é complicado, Solano é falso. Aqui ninguém bloqueia ninguém. Ela parece ter razão. Vê, brincou apenas e vocês, como entendem mal, estão a levar a sério. Ou seja, ela disse vocês estão a entender C, então deve ter razão. Ela disse A e vocês estão a entender C. Então ela deve ter razão. Estou contigo, Ana Joyce. Aqui fala-se todos os dias dos bacongos. Nunca reagimos e nunca cancelamos ninguém. Uma simples brincadeira é que vamos bloquear? Não, nada disso. Do jeito que os bacongos são complicados, é do mesmo jeito que os sulanos são falsos e más pessoas. Estou disposto a discutir pela Ana Joyce. Bakongo é complicado e sulano é falso, né? Em pessoa, né? Principalmente os ovimbundos. Esta espécie, sinceramente, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, em frente, riam e são felizes. Quando se darem as costas, só Deus na causa. Sulano faz visita na tua casa só para encher o vocabulário dele para falar mal. Tenho visto isso todos os dias na minha vida, né? Mas eu não sei porque que o Mano Osvaldo Chingombo tocou nesse assunto dos sulanos, velho. Tipo, e aí já procurar treta. Analise ya liboso obouti koyoka ndenge balobi kuna kati ezali président ya parti politique Mun
Carla Ponda auti koloba boye alobi ndenge nini ye azoloba ke bakongo baza komplike soki olobi A bango balobi C. Alobi na 1482 Diego Cao ntango aye kokoma kuna na baza Congo kuna na province ya Zaire, ntango aye kokoma ndenge nini bayamba bango na caravane na bango nyonso, bato nyonso bayaka na bango, bayamba bango pe batambwisa bango ba territoire nyonso. Lelo territoire oyo ya Angola oyo babengi mboka Angola elobaka lelo portugais ezalaki grâce a ndenge bayamba bango. Nzinga nguvu wana, nzinga nguvu soki aboma bango, eske lelo atangola wana linga yeba portugais be linga esuka wapi? Bayamba bango bayaka ebele caravane nyonso wana batambusa bango na ba territoire nyonso ya Angola. Mabele nyonso wana territoire wana nyonso oyo babengi kombo Angola lelo zolobama portugais ezalaki grâce ya nzinga nguvu na 1842. Ndenge nini ya koloba ndenge wana? Pona nini wana eza tribalisme. Toza batu ya mutu moko, toza batu moko, makambo akoponeza malamu te, ko discriminer chaque fois bakongo eza malamu te. Lelo portugais lobama na angolais ezalaki grâce ya nzinga nkuvu ye ndenga yamba Diego Cao na kotambusa ye. Alobi boyi bo bloke ye te, ayembaka mungongo kitoko makasi mwana wana. Problème eza wana asenga kaka pardon bato ba pardonner liboso ka ndenga telemaki. Mais ye nani pour a condamner mbele nanu ba Congo? Na ye nani? Fourmi, mpese, ou bien ligrogoda, ou bien puku ya zamba puku, ou bien soki nini? Ozo yoka. Yango alobi botika mwana wana za mwana kitoko ayembaka malamu. Bolimbisa ye, ye a pardonné toujours. Botika kokota biloko mususu na koloba te, botika kokota ba biloko etali ba politique tout ça makambo mususu alobi bon moeto loba wona ekomi politique. Yango nanga naza pona loba makambo malamu pona koteya mutu aluka nzambe. Alobi tolimbisa ye na sepeli na ndenge ye président alobi, alobi balimbisa ye. Akomi signé Carla Ponda, leader ya parti politique MUN. Wana nde ezalaki analyse ya liboso. Analyse ya mibale eye kosalema esalami na nani? Esalami na ndeko na biso babengi Elvaldo Chingombe. Elvaldo Chingombe alobi te botika kokonda bozo kondane pona nini? Ya lobi ba Congo baza compliqué. Soko lobi A, ya lobi C. Me bolobaka lisusu peke basulana alobi basulana pe baza ba falsu, baza ba faux. Pona nini alobi bongo? Alobi banda koloba babande koloba mabe na bino banda kala balobaka ba Congo bo reagaka te. Kaka lelo boyoki mwana sali kaka blague ya pamba bino nyonso siliki boko bloqué pona nini? Alobi na ye mabete alobi ya solo aza na ye na raison ba Congo baza compliqué. Yango wana alobi botika mwana wana. Alobi mukongo okomona babotami papa mama moko. Na nzela bazo seka bien basolola me bakomi na ndako problème faut kaka intervention ya Nzambe. Basulano pe bazana osoka ye na ndako na yo tala liboki ya bamasolo ya bato kotonga na kofinga. C'est-à-dire ezala sulano ezala ba Congo bango nyonso baza mabe botika koloba mabe pona mwana wana. Alobi courage ana Joyce naza na yo kobanga eloko moko te. Yango wana ndeko na biso Elvaldo Chingombe alobi ngai na seki nano po vraiment bon wana eza analyse na ya sali nalingi obakisa biloko ebele te eza analyse na ya sali ngai naza na oyo yanga nasalaki deja na ebandeli
nyonso wana ezaka ba tribalisme ezokota na kati ba biloko ebele eza malamu te toza bato moko ba biloko wana koloba oyo nani Angola wana tomoni pasi mingi eza lelo te tomoni pasi kutu ebandi kodimine mpona nini po toboti pe bana kuna bana batangi neti bana nanga baza na kote ya sul baza basolane babotami kuna otali bango pe okondima te bakoma kobanga pe mwa muke bakongo mingi baboti bana kuna batangi classe ebele baza bamikonzi bakomanda minene na bapolisi na kati ya na arme na bango pe mikonzi minene bazali baebele bakongole bakatange ya minene bazosala kuna bakongo tout ça bato ya mangala baza na kati ya arme kuna na bapolisi tout ça nde saloko edimine biloko ebandi bandakala chaque fois kodiscrimine nyonso bakongo toza bato moko toza na bakongo original ya Angola pe bazali oyo tobengi bazombo basansala bafioti me baza ya Angola baza na 3 provinces nde nalobaki ebandeli province ya Uiji province ya Zaire na province ya Cabinda me bango balingi koloba mingi c'est-à-dire bandimelaka biso te bango so bazobenga kaka bango nyonso bakomi balanga bakomi bazerens bakomi ezali kwa kofinga mafinga moko bosoka lingi ya sabote yo aminimize yo oyoka langa de merde biloko ya ndenge wana na Angola wana kala ezalaki soki bamoni ozaka ya pembe boye olanga otie produit me bango mope bakomi kotia baproduit basuki ya jaune na Angola tomona pasi moyo tatia suki ya jaune otia ta suki ya taille ya chocolat ya bien boye ou bien ya bleu ozwa problème langa lelo bango na biso tokomi kosala biloko moko bango na biloko na biso bakomi kosala biso to bandaka ba biloko ba rouge na mutu metango baye komona ba américain bazotia bango pe bakomi kotia pe na ba produit bakomi pe kote neti ye tia suki ya jaune c'est pas bande ko fingila biso na Angola kuna babande kofinga moyeto tia ezate soko tika ka boye bitala langa yeoli langa de merde kofinga na kofinga za malamu te biso nyonso toza bato moko bana tata moko toza bana na Nzambe botika biloko wana kolomboka azalaka te biso toza bapaya tokokufa pe tokotika toluka kaka Nzambe po abikisa biso po biloko wana ya kofinga ka eza malamu te ana Joyce amibebiseli aussi longtemps quand ba camarade nendenga za na ba entourage mingi zaka ba congolais mwana wana entourage ba congolais mais yo onoki kofinga bango isko tonanga ozo finga ndeko lakisa nini jana juste tango abandaki azaki couleur nelong si ba photo neza wana botala ndenge ya changer chache pe ba produit basali ba chirurgie akiko sala chirurgie basali ba opération plastique ache ba suki ya jaune akomi kitoko lelo komi kofinga bato wana eza malamu te kofinga neza ezala solano baza bandeko na biso bakongo bandeko na biso bachokwe bandeko na biso ozo comprendre eza bongo ezala kwa nyama bandeko na biso nyonso toza bana mutu moko bakongo baza bandeko na biso biloko ya kofinga ana Jos asalaki erreur il faut asenga pardon toboti na bango oya boti bana bakoli bakomi kobotama ndenge ezaka pasi so balobi Angola lelo bato nyonso baya bakende kotika la zero po toboti na bango bana pe bakoli kuna tokomi na bakoko bazobota osomona keza pasi mingi yango wana bolandi ba analyse bato mibale wana ndenge balobi ezaka pasi mingi yango siko kote musu nangena zonga sima pona kote ya bandeko na biso pe bakongo et surtout ceux qui ont le Bakongo wana bakomi kofinga bakongo ya Angola ezaka bakongo na biso ya Congo c'est-à-dire bakongo ya Congo eza bato ya mangala mutu nyonso alobaka linga babenga ye Mukongo bato ya mangala pe babebisi makambo bandeko na biso tango tozo utaka mboka na biso tozo kene bamboka musu pona koluka il faut to mi comportaka malamu toyeba kotambola yo uti na mboka na yo na Congo oye na Angola koluka il faut me comportaka bizaleli mabe obino kozaka nango yango bikomi kofingisa bato po congolais azaka petete surtout congolais ya kilelo somo congolais ya kilelo alingi rando na biska rando ezate alingi ba problème congolais ndenga za wana azana no motema mabe ya liboso ya mibale jalousie ya misatu lokuta ya mine alingi juge des problèmes na bino ba condamnation ozo juger yo nanu ba juger yo to juger rapona nini na ko sala ba analyse
Yo yebani kaka lelo tokutana olingo yebaka kutena uta pon. Tokutani kaka lelo. Mama apotre oza bien. Obotama wapi ozaka ya wapi yo? Olingi koyeba nini Congolais? Est-ce que ngala tunaka? Ngala yebike na zande kono Congolais. Mais ngala kotuna ote? Na kotuna pona yebike oza Congolais tozolo balingala, tozoba munoko nyonso wana baswahili tout ça. Na kotuna ote ni fana mona ko yamba ndeko nanga Congolais ye. Mais tango yambi Congolais zui ba problème. Tozo mona makambo ebele. Tango za yo moko za bien une fois Congolais ye oyambi ozui ba problème ti yeso akoya. Eza malamu te. Etamboli eza na ba fidi site kaka bino. Nazaki na Namibie na kuti ba Congolais ba sumba kona na nganda. Kala na Namibie so ke obali mwasi lelo bali Congolais na biso mobali abali mwasi lelo. Kaka tango zo uta na makambo ya cérémonie ya kobala na l'état mobali azozo directement nationalité. Lelo comme après 10 ans pona nini? Ba Congolais ba kekuna kozemisa bana bato azu nationalité Paris abengisi mwasi na Kinshasa. Est-ce que biloko ezaka bien? Yo za na mwasi na Kinshasa koma kokosa siko nzamba kopambola ndenge nini? Omoni mabe oto zokendaka kosala bato bazolela. Kotika ka basi ya bato na bana. Kuna na Namibie okuta basi ebele batika na bana. Omona mwana moko bana mibale mobali akima po aza nationalité ake Paris ake Mikili ake Paris. Pona nini? Pona nini? Eza malamu te? Biloko nga nazo sepela nango te. Yango moni ba malédiction zo landaka biso partout. Mboka na biso Congo ezo songana te. Eza la basi ya ba Congolais problème. Nga mkomso naza na Bruxelles kuna. Na ebi vie na biso moto bana ben Jean. Kuna na kisasa na Barombu Jean. Bandeko. Na Paris na ke kokuta na ekona komone Karine. Soki Karine, so Karina. Karina. Akomi mwasi vie siko botunanga biloko bosala neza malamu nzamba kopambola biso ndenge nini bandeko na biso tala ndenge bozo fingisa biso partout au monde soki totamboli même atana passeport na biso Congolais eza sona valeur te bisko zokende kaka bayebika Congolais ayeko bebisa bozotika ba biloko kaka ya mabe tala Congolais mususu awuti ko ya abumi kuna na Brésil ndeko na bengisi loko alingaka semeki na yete azui mwana kati egorge mwana kufi bandeko na ngabo tuna eske za malamu bandeko to luka nzambe po nzamba pambola biso pe Kongo na biso ebonga eza bongo po balobi oya luka nzambe to bela ye kozala sauver ezala pe matana mukanda ya Romain 10:13 elobi boy quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Tango zoke invoquer kombo ya nzambe na bomo na yo kozala sauvé. To invoka nzambe na biso po a sauver mboka na biso. Yango omoni roi David alobi atali likolo na ngomba azoluka au secours ekouta wapi? Au secours ekouta kaka kuna ekolo pa nzambe na biso. Bandeko na biso tika makambo itouche nga makasi bito za na bana kuna ngana bota bana kuna papa na bango za mokongo ya kuna itouche makasi en tout cas bandeko na bito tika makambo wana nzamba limbisa mwana mwasi wana ezaka pasi merci na mona komi na suka pona sepelite en tout cas bo s'abonner massivement na canal oyo Julia Faya Kangoni officiel bo s'abonner massivement bo tia ba like bo poser ba question bo benga nga na privé te mingi bo tiaka au place wana ba commentaire po ba tumsu pe ba répondre aka bo partager pe en tout cas na lingi bino mingi bino nyonso bolandaka nga ba sekidor ba tu nyonso bolandaka canal na nga boza ba fire moto ko sara na bino azate boza ba le feu de voir boza ba moto merci beaucoup nzambe apambo